Ezakaka makanisi tozo kabola. Toujours dans le cadre des makanisi tozo kabola. Tobandika nelo wa mwa muke. Elengi ya vie. Tambusa yango neti transco na bambouteillage. Qui est tambusa yango neti 207 na bambouteillage. Pour ça la boss est belé. Na mutuka. O créer accident belé. Na vie na o. Tobenga makabana ya Nzambe. Tepo abota biso. Ponga mtabota nga mer nanga pemba kudi. Mais tobota makabana tobenga makabana ya Nzambe. Po tosala mambo Nzambe alingaka tosala. Tosala makanisi ya Nzambe. Yango tokoma bana ya Nzambe. Voir même baboti na biso. Bakoma bana ya Nzambe po basala mambo Nzambe alingaka basala. Mais bana baboti babota bango. Yara makanisi tozo kabola. Yara makanisi tozo kabola. Satana tia koma satana. Satana tia koma satana. Soki Nzambe ayeba vraiment. Soki pe ndenge boloba na ki non Nzambe bablo mo abongo parce que Nzambe nde Nzambe alikani, c'est-à-dire mokonzi ya makanisi nde Nzambe. Ngaye. Mokonzi ya makanisi yande Nzambe, c'est-à-dire mutu ayambo banda ko kanisa yande Nzambe parce que tia sa mokili boye akanisa ki. Tia sa nature dans simananga boye akanisa ki. C'est-à-dire Nzambe nde Nzambe ya makanisi. Siko na ki Nzambe ya makanisi. Ayeba rappe auto sala avant bato mokili ba yeba auto linga to sala. Solo soki ayeba ki ke Satana, soki Satana zala solo. Soki ayeba vraiment ke Satana. Ah comme il est Satana, ah balukele là comme il est Satana. Pourquoi tikaki ya comme maintenant niveau ki Satana? Yaka makanisi tozo kabola. Pate belé ba bongwana na bongwani na komi frère msupa bi na komi ndakimbangu msupa bi na komi na mpana mister msupa na remedi sali pate belé ba bongwana. Mais Satana ti lelo a bongwana te. Ti lelo Satana a bongwana te.